Mercredi 22 octobre 2025, yango ebandi mbote na bino nyonso na lombango bosenge koyeba ke plénière ezalaki organisé mardi 21 octobre na Assemblée nationale na bokambeli ya président intérimaire Isaac Jean-Claude Tshilumbayi epai wapi 4.2 ezalaki inscrit na ordre du jour. Héritier Mapine apesi bino ba détail. Nabokambemi ya premier vice-président, pe président intérimaire, ya chambre basse ya parlement, Jean-Claude Isaac Tshilumbayi Moussaou, plénière ya Assemblée nationale, bango batalaki mingi, procédure ya validation ya ba pouvoir, ya ba suppléant, pe réintégration ya ba élu du peuple Moussousou na ndenge article 110, pe 99 ya constitution ezali koloba, ezalaki mingi, ancien ministre ya industrie Aimé Boji Sangara, pe ancien vice-ministre ya éducation nationale pe nouvelle citoyenneté Jean-Pierre Kezamoudrou Moussisiri pona oyo etali ba suppléant oyo bango bazalaki censé ko remplacer ba député mosusu bazalaki empêché. Plénière a décidé ki kotinda bakana bango na commission PAJ pour un examen approfondi avant validation pe intégration na bango. Pona oyo etali deux projets ezalaki proposé et pas ya gouvernement pe ezalaki défendu et pas ya ministre ya formation professionnelle Marc Ekila représentant ya Julien Paluku ministre ya commerce extérieur oyo azalaki empêché. Plénière ba votaki na première lecture avant examen na yango pe adoption na seconde lecture et pas ya Sénat. Boy bureau a annoncé que conformément na article 26 p 27 du règlement intérieur na bango publication kalamingité ya calendrier électoral pour na ko combler ba poste vacant ya président pe ya rapporteur adjoint ya Assemblée nationale ba groupe parlementaire ba force politique oyo bazali ko composer Assemblée nationale ba cause la consulter pour na ko assurer processus moko apaisé ya déroulement ya scrutin oyo. Président intérimaire ya chambre basse a précisé que avant publication ya calendrier électoral ba consultation et kosalema et longo na ba groupe parlementaire ya opposition pe ya majorité ndenge règlement intérieur ya chambre basse ya parlement ezali koloba bosimba pe boyeba que président intérimaire ya chambre basse ya parlement a fixé opinion pour na ba manifestation ya ba agent pe ba cadre ya administration ya Assemblée nationale. Pour na wana bureau a décidé de convoquer réunion et longo na quelques membres ya gouvernement boye vice-premier ministre et ministre ya fonction publique vice-premier ministre et ministre ya budget et longo na ministre ya finance pour na ko trancher définitivement question oyo na même ordre d'idée plénière a suggéré commission spéciale moko et bana ko salema pour na ko participer na solution. Réseau des femmes parlementaires plaidé pour la stabilité institutionnelle na kati ya bureau pe prise en compte ya ba besoin ya population wana masolo ya ba député ya basi babetaki na premier pe deuxième vice-président ya Assemblée nationale Héritier Mapindemi azaki kuna na compte info lingala. Consolidation ya dialogue direct et longo na ba élus nationaux yango ezali objectif ya bureau ya chambre basse ya parlement na bokambimi ya président intérimaire professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbayi Moussaou accompagné na deuxième vice-président Christophe Mboso Nkodia Kwanga bango mibale bazalaki liboso ya ba député national représentant ya ba province nyonso basanganaki na réseau des femmes parlementaires boye na ba échange na bango basi ba plaider pour na renforcement ya représentativité féminine kati na ba structure nyonso ya Assemblée nationale pe ya misala ya parlement apaisement ya climat politique na kati ya bureau pe amélioration ya ba fonds oyo ekozala affecté na loi de finances 2026 pour na secteur social natina wana député national Dorothée Madia a sollicité auprès ya honorable Isaac Jean-Claude Tshilumbayi Moussaou président intérimaire convocation régulière ya format ya dialogue direct pour na ko discuter et longo na ba différentes questions oyo ezali essentielles ya vie ya chambre basse ya parlement. Ngambo na ye député national Doli Chilombo a commissi initiative oyo pour na ko renforcer cohésion na kati ya Assemblée nationale pe communication na fond pour na ko luka ko éviter ba malentendu kati na période ya agitation oyo makambo etali to ya représentativité ya 12% na kati ya chambre basse ya parlement réseau ya ba femmes parlementaires ba sengi lisungi ya bureau pe bango bazali koluka prise en compte ya point de vue na bango pour na aboutissement paisible ya calendrier ba travaux ya septembre oyo kozala marqué na examen ya loi de finances pe élection na ba poste oyo ezali vacant na kati ya bureau bosimba pe boye ba série ya ba concertation oyo na ba différents groupes ya ba réseau ezali lancé et pas
ya numéro 1 ya chambre basse ya parlement na nsima ya ouverture ya session budgétaire mpona korenforcer décrispation politique mpe koluka ndenge nini kofédéré baesprit mpona accélération ya batravaux na ndenge calendrier ezalaki adopté. Dans sa primature au Sénégal, le Premier ministre Judith Soumino accordé qui audience mardi 21 octobre de Madame Cynthia Wazalbongo, productrice ya film Muganga, œuvre cinématographique consacrée na basi ya STP parcours ya Dr Denis Mukwege Nathalie Kaila hérité mapine ba pesi no ba détail. Premier ministre Judith Soumino Atuluka accordaki audience mardi 21 octobre 2025 et paya Madame Cynthia Pinet, productrice ya film Muganga, œuvre cinématographique oyo ezali consacré na basi ya Est ya République démocratique du Congo pe ya parcours exceptionnel ya Dr Denis Mukwege oyo azwaki prix Nobel de la paix na 2018. Nasuka Masolo, productrice française, atalisi esengo na ye pe admiration epai ya premier ministre pe na masolo oyo basolo laki alobi azali honoré pour na audience oyo ezalaki na bit moko ya kolobela film Muganga pamba te film oyo ezali kotia na lumière résilience ya basi ya Est ya RDC pe parcours ya Dr Denis Mukwege. Selon productrice oyo alobi ezali fruit ya 10 années mobimba ya musala pe ya engagement. Film oyo etalisi komba moko ya makasi. Depuis 2014, bazwaki conscience ya conflit oyo ezali kosalema na Est ya République démocratique du Congo ndenge nini basi bazali violé. Film oyo actuellement na cinéma international ezali bongo kotalisa makambo etali kimia pe sensibilisation par rapport ya ba souffrance oyo basi ya République démocratique du Congo bazali kokutana na yango. Nde alobi asingi na population baza na rendez-vous balanda film oyo boyi yango sorti na yango ezali prévu mikolo ezali koya soki makambo nyonso ekozala respecté. Muganga ezali outil moko ya kimia po na Est ya République démocratique du Congo na nzela ya projet oyo Cynthia Pinet elongo na équipe na ye bango bazali ko rendre hommage na combat ya Dr Denis Mukwege oyo azali ko soigner basi depuis bamvula ebele boye mingi na ba risque ya ndenge na ndenge. Bokutani oyo na chef ya gouvernement ya République démocratique du Congo etalisami na dynamique ya accompagnement culturel pe humanitaire oyo ezali kotalisa ba valeur ya gouvernement ya République démocratique du Congo pona kimia d'unité ya basi pe restauration ya image positive ya RDC na katikati ya Afrique. Boye Muganga yango ezali kaka film lokola ba film mususu te kasi ezali vitrine ya software congolais pona ko dénoncer ba crime grave na répétition oyo ezali kosalema contre basi bazali victime ya makambo yango pe ezali levier pona promotion ya kimia pe reconstruction sociale. Kaka na masola primature boyeba que Premier ministre Judith Soumino a présidé qui peut réunion importante consacrée na situation ya ba victime ya incendie ya site artisanal ya Delvaux kuna na commune ya Ngalema Nathalie Kaila héritier mapinemba pesi ba détail. Premier ministre Judith Soumino a présidé qui réunion moko ya makasi oyo ezalaki consacré na situation ya ba victime ya incendie ya site artisanal ya Delvaux na commune ya Ngalema. Il va participer à une séance de travail oyo entre autres il ministre il y a santé il y a petites et moyennes entreprises gouverneur il y a ville il y a Kinshasa de l'UVER United P primature et l'ongona fond il y a garantie il y a entrepreneuriat il y a Congo autorité il y a régulation il y a contrôle il y a assurance fonds il y a promotion il y a microfinance bisous pelisusu Equity Bank na compte rendu ministre il y a petites et moyennes entreprises à Zongela Kimingi tina ya réunion oyo alobi basalaki makambo nyonso balobeli oyo elekaki na 3 volets essentiels. Volet humanitaire balobeli mise en œuvre ya projet incubateur yango moko pe lisusu volet oyo ezalaki lié na indemnisation oyo ministre Justin Kalumba atalisaki. Bosimba que récurrence ya ba incendie na ville ya Kinshasa, gouvernement a décidé kotia en place projet moko na hauteur ya ba problème ba abordaki question oyo sur base ya nécessité ya projet pilote. Justin Kalumba atalisi ke exécutif central bazali kozwa makambo nyonso en charge na ba pena yango nyonso. Gouvernement a identifié déjà site ya transition ba ko répondre contact elongo na ba artisan pona komema bango baye bana kozongela ba activité na bango na ndenge ya malamu. Boye na cadre ya vaste projet intégrateur oyo chef exécutif Judith Soumino a s'engagé mingi pona inclusion financière ya micro-entrepreneur oyo kozala chargé na
RCA pour développer assurance et incendie oyo ekozala adapté na ba besoin boye produit oyo bango nyonso bako développer yango et ko permettre bango ko kende au-delà ya ba assurance pour na kotombo la catégorie ya population na ba directive chef ya gouvernement azali chargé comme assistance financière et technique na session où ekozala dédié pour na créer écosystème financier Bosimba pe boye ba ke réponse oyo ciblé ya gouvernement ezali pour na ko soulager pe ko protéger ba activité nyonso ya bato oyo nyonso bazali ko sala misala pe ko contribuer essentiellement na économie locale na premier pilier ya gouvernement pe ya plan d'action ya gouvernement Judith Suminwa ezali bongo ko s'engager pour na ko tia en œuvre ba stratégie ya développement na nzela mingi ya politique ya soutien pe ya programme d'accompagnement. Na somo susu basengali koyeba ke parti politique dynamique pour un Congo fort DCF na mokuse bazalaki na matinée politique weekend eleki na commune ya Matete pa thème na ngozalaki dialogue inclusif et la guerre dans l'est de la RDC. Bon, on a détail. Dynamique pour un Congo fort, parti politique Oyo Ezali dirigé et Paya, le père Kubangila, membre ya Lamuka, plateforme Oyo Ezali dirigé et Paya, Martin Fayulu Madidi, organisa ki matinée politique moko ya Kafu Kafu, weekend eleki na commune ya Matete. Thème ezalaki dialogue national inclusif et la guerre dans l'est ya République démocratique du Congo. Bosimba pe boyebake ezalaki occasion pour na le père Kubangila aye bana ko expliquer ba militant nyonso bazalaki présent bien fondé ya dialogue inclusif pambate ezali la seule solution oyo ekoki kosala ke guerre esila na est ya République démocratique du Congo pe batu batika kokufa wana ezali pe point de vue ya plateforme Lamuka natina wana le père Kubangila a pesaki explication ya ndenge na ndenge po na kotalisa ndenge nini ba congolais tango nyonso likambo soki ezali bavandaka autour d'une même table po na koyeba na kosolola occasion ezalaki vraiment po na kotalisa eloko nini esengeli esalema plateforme Lamuka elongo na parti politique dynamique pour un Congo fort bazali kosenga dialogue inclusif ndenge moko pe bamboka misusu bazali ko encourager République démocratique du Congo bakota na logique ya dialogue afin que makila etika kotanga na est ya République démocratique du Congo. Bosimba pe boyeba ke thème oyo ezalaki bien développé et pa ya le père Kubangila oyo atalisaki vraiment polele assistance nyonso batondi samaki nesengo pe bango nyonso bazalaki convaincu que dialogue ezali solution moko ya malamu pour na RDC eyeba na ko retrouver kimia na soka ya matinée politique yemoko président ya dynamique pour un Congo fort mwana mboka le père Kubangila alobaki boy lolenge boyebi malamu ete lelo mboka na biso eliko bunzema na badongolo miso alors biso ya camp de la patrie elongo na tata mokonzi Martin Fayulu tolobaki ete solution na maye oyo ezali kaka lisolo wana ebongi ezala to projet national réconciliation pe bosolo soki to privilégié yango nde ekofungola nzela po kimia ekota na mboka na biso kimia eyingela na mboka na biso to elakisipe ete lelo oyo kozala mwana mobali ekomi infraction okomona boye bali kotamba na tatouage ozali na longue chevelure makangi yo au vagabondage au excès d'amour et consort alors biso bilenge tokosala nini ebongi topielema Bosimba pe boyeba ke dynamique pour un Congo fort parti politique oyo ezali dirigé et pa ya le père Kubangila bakani ko multiplier ba matinée politique pe ba action ya ndenge na ndenge ekosalema pona ko expliquer na population bien fondé ya dialogue inclusif oyo RDC azana bosenga na yango pona ko retrouver kimia. Honorable Maotwene Eli ya Selembao akitaki na terrain pona kotala ndenge nini bakirajo ya caniveau eza kosalema na avenue du 24 novembre Christian Kangebeni apesi le détail. Papa Selembao, les responsables, honorables, Maotwene, Oyo Azali numéro 1 ya ONG Congo de l'Espoir, Azali Kolalate, Alobi, malgré Banfula, Ezali Kozonga, Bana Selembao, et Sengeli ba vivre na Kimia, Natina wana, Azonga Kilisus na terrain, Pona ko superviser Misala, Ndenge Bazali ko curé, ba caniveau, n'avenue de la Libération, ex-24 novembre, Awa Kobandana Wenzea Selembao, Mingi Fenza na Vningeba, Kino na Pigeon, Misala,
misala ezali kosalema kitoko. Les responsables honorable Maotwene Papa Selembao ayaki lisusu pona kotala enfin que ba curage esalema vraiment kitoko. Honorable Maotwene alingi kotika eloko moko au hasard te. Alobi nyonso esengeli esalema na ndenge ya malamu potango bamvula ekozonga ya makasi ba inondation enyoko la population te. Bosimba pe boyebake population atondisa minesengo komona ndenge misala ezali kosalema. Balobi honorable Maotwene numéro 1 ya ONG Congo de l'Espoir azali vraiment molobeli ya population. Salite le kaki makasi mingi na Selembao. Donc salite le kaki makasi ba carnivore etondi donc moya koloba ezate ma ezo déborder tout et tout. Alors toye komona papa mao musala sali en tout cas to sepeli musala kitoko makasa sali musala penza et sepeli sibiso ba mama nande ba kire ba carnivore ba olongola pe poubelle etonda ki amatite etonda ki moyete na moja zo longola nyoso zo tika propriété ba carnivore donc na sepeli makasi ya kolobeza mingi te mais eloko na koloba papa mao biso ba mama ya Selembao toza sima na yo. En tout cas papa to ko voter otina suka to kende na yo tina suka na sepeli musale selemi kitoko to komina kimia pe de ba fulu longo solo e ba longo la fulu solo za susu te to tera pa les tuka to senga vraiment nzamba sunga honorable Maotwene na musala malamu o azo sala azana souci ya komina biso ya Selembao donc nzambe vraiment pambola ye amona na musala o ya kirage oyo azosalisa kati na komina biso ya Selembao. Bosimba pe boyebake Papa Selembao du les responsables honorable Maotwene alobi akokanga misu soki mokete akokanga pe maboko te soki kirage ya bakanivo oyo esalemi ndenge alingite. Bosimba pe boyebake initiative na yende esalaki ke akendaki epai ya gouverneur ya ville ya Kinshasa kobelela na kombo ya population pe entreprise Malta Forest bazali kosala misala kitoko ndenge kaka bino moko ozali komona. La religion Mosengel Koyebake 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo CEEAC Namokuse va célébrer qui dimanche 19 octobre 51 il y a Union mondiale de l'Alliance Ima Namokuse Nyoso et Salemaki na cathédrale il y a centenaire la Dilandu apesi mino badete. Toza na cathédrale du centenaire protestant Oyo Ezwami na commune ya Lingwala. Wapi epai 18e communauté évangélique ya Alliance au Congo CEAC na Mokuse asalisaki dimanche 19 octobre 2025 eleki milulu ya kafu pona ko célébrer cinquantenaire ya Union mondiale de l'Alliance Ima na Mokuse. Oyo esangisi mangomba nyonso ya Alliance ndakesa CEAC évangéliste itinérant honorable Nerombungu Oyo azali bongo mwana ya communauté ya Église du Christ au Congo ECC azalaki pe wana na célébration Oyo esalemaki bongo na bokambemi ya président ya Humain mondial révérend Yura Yanagiara. Boenamo ya ouverture ya milulu Oyo, président et représentant légal, ya 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo, révérend Marcel Bundabunda, asepelaki makasi na ndenge makambo elekaki pe asalisaki lingomba ya CEAC yangonde communauté ya Yambo ya Humain. Révérend Marcel Bundabunda aprofitaki na occasion Oyo pona kosenga ete kimia ekota na mboka na biso République démocratique du Congo pambate ba congolais Oyo bazali na insécurité na est ya mboka bazali bato na nzambe akela bango na image na ye. Omoni ke touti ko kembela 50 ans na soko tangi makomami ezali temps ya jubilé libération do bayo bazaya kokanga sengeli bazala bosomi yango wana to senga kiete batika ko bomba manasema ya population bo basala massacre na ba population ya RDC pambate bastoyen ya RDC bakelami aussi na image ya nzambe bazali na ba droit pe bazali to sengeli ko respecter bango
baye oyo batia maboko po bayokisa bana Congo pasi babenda maboko na bango pamba te nzambe basakanaka ye te pe peuple na ye basakanaka yango pe te. Nangambo na ye, président général ya balaïk ya 18e CAC Diacre Claude Mbumba Mabika azangaki pe maloba te. Ezali mokolo ya esengo, mokolo ozali kosepela 50 ans d'âge ya existence ya IMA, Union mondiale de l'Alliance pour la kati nde communauté na biso évangélique de l'Alliance, la CEAC, la 18e na kati ya SCC, de kosepela 50 ans Buta existence ya famille na biso ya humain. Nasima ba discours ya bakonzi misusu ya Alliance prédication epesamaki epai ya pasteur autaki na mboka Canada. Remise ya ba écharpe pe ba brevet na couple révérend Yura Yunagira ba président ya UMA Afrique pe ya mangomba ya Alliance ya Afrique nde elandisamaki. Évangéliste itinérant honorable Nerombungu Mwabanga Moyo yende aponamaki pona kolatisa écharpe na représentant ya famille ya fe Perel Kuvuna na présence ya veuve na ye avandaki liboso ndenge moko pe pona couple président Claude Mbumba bosimba pe boyebake chorale ya CAC Kinshasa pe Congo Central na groupe ya frère Francis Manela bangonde bakumisaki nzambe makasi na milulu oyo na nzela ya loyembo pe ba démonstration culturelle ezalaki au rendez-vous ba invité mosusu ndakisa premier vice-président ya SCC président national ya ministère de laïc protestant honorable Norbert Basengezi député honoraire César Fouani pe ba autorité mosusu bazalaki na célébration ya cinquantenaire ya UMA ezalaki pe marqué na gâteau d'anniversaire oyo ebongisamaki na occasion oyo epai ya couple révérend Yura yangonde efongola kinzela pona kobanda ko se servir en tout cas fête oyo elekaki kitoko. Quel type de leadership pour la restauration du Congo nde ezali thème oyo ekozala exploité samedi 25 octobre 2025 na 9h30 na église sans pressé oyo ezwami bongo na avenue Bonga numéro 23 na quartier Matonge na commune ya Kalam. Nicolas Kabangazoni Tongo. Une seule date, un seul rendez-vous, samedi 25 octobre 2025 à partir de 9h. Conférence monnaie sur le leadership. Ministre de Dieu, servante de l'Éternel, disciple et Nkolo Yesu. Rendez-vous Oyo et Sali Ponayo. Nous aurons une grande conférence avec cette thématique. Quel type de leadership pour ces temps de crise pour la restauration du Congo? Bien aimé, le problème de l'Afrique, ce n'est pas la pauvreté. Mais le problème de l'Afrique, c'est l'héritage. Nous aurons à comprendre beaucoup de secrets d'un leadership du cœur. Parce que nous avons vu le leadership intellectuel qui n'a pas produit des effets. Nous voulons maintenant comprendre un nouveau secret de leadership du cœur qui est capable de reconstruire, capable de bâtir. Tikanaye Bisabinoke, déjà Agnati Mabele à République démocratique du Congo, Koutou Apesaki déjà avant goût, na quelques pasteurs ya structure Bomoko ya Bandalungwa, Wapi Epayi, Sima Yako Yokaye na évangile ya Matthieu chapitre 25 verset 14 tina 30 Motei, Apesaki ba explication Koloba, Dengeni Nzambe, Akabola Kaba talent selon ba capacité ya moto, un leader capable, Azali na makoki yako transporter ba faible pe a komisi bango lokola yemoko ba ministre de Dieu bazala ki d'accord pona kolobake kolo atindeli bango nourriture et zanga constipation. En tout cas, venez écouter cet homme de Dieu. On l'a écouté et on a été béni. Donc invité Bino Ebele na date il y a le 25. Le samedi prochain na sang précieux. Azo parler sur le leadership. To yoka na biso leadership. Mais oya yeli biso en tout cas ça c'est du jamais écouté, c'est le vrai leadership. Boya et puis Bogosala Beni Netibiso. Donnez le toza awa to utini ko avant goût. Mais avant goût déjà côté biso le kola toza dans la conférence. Donc na bengi ba pasteur Nyoso donc Ernest Mungu na minute oza lukunga. Donc Barumbu Kinshasa Lingwala Gombe Ngalie Mamonga Fula Kintambu. Donc na sans précieux samedi le 25 octobre. Vraiment nous avons invité Bino. Alors sur on a invité Bino boyebake
il y a du sérieux. Tobengi bino na nzili nchango. Batu ya ba district nyoso Lukunga, Funa. Bino nyoso bana ki mbanseke bandal partout. Tobengi bino ba pasteur, ba serviteur de Dieu. Occasion moza unique na sans pressé avec le docteur Nicolas Tongo. Nous vous invitons à venir à partir de 9h jusqu'à midi. Vous ne serez pas déçus. Adresse Kakamoko, église Yon Précieux, Oyo Ezwami na avenue Bonga numéro 23, na sima ya maison communale ya Kalamu. Je répète, le 25 octobre 2025 à 9h30 à l'église Sans Précieux de révérend docteur Jean Bosco. C'est votre bien-aimé, le révérend docteur Nicolas Tongo. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez tous au rendez-vous et partagez ce message. Femme témoin à résurrection, il y a église de Saint-Précieux, na Bokambemi, il y a pasteur Jean Bosco Kindomba, Bazako Lengela, convention monnaie du 27 au 31 octobre, na siège à église na Bango. Nazo bengi sa ba mama nyonso. Oza mama oyo salaka ezala na gouvernement zo mama ministre. Oza na komba. Soki côté ezo simba mais yeba quelque part kombe ezali. Maman aux femmes commerçantes, je te dis la vérité, tu as ton combat. Tellement oya kozwa victoire. Maman oyo osala kaso oza makamnyoso même oza na libala olobi mobala linginga pesa kanga nyoso ezalaki pe na ane na yebisa yo ye mobala lingaki andako pesa double portion mais malgré bolingo ya mobali na ye ekokaki yete mais il y a quelque chose qui manquait. Voilà pourquoi je viens koyebisa yo mama yaka na kombo na Yesu yaka pour que ozwa victoire na yo que Dieu nous a donné dès le commencement du monde. Wana ezali appel ya pasteur Animbo Ngonseka, présidente ya ba femme témoin ya résurrection na église Sans Précieux wapi epai révérend pasteur Jean Bosco Kindomba azali bon représentant légal bango bazali kobengisa ba mama pe bilenge basi na grande convention de femmes oyo thème nango ezali femme ton combat et ta victoire, femme ton combat et ta victoire ekobanda du 27 au 31 octobre 2025 à partir de 17h 19h30 na adresse Kakamoko église ya Sans Précieux temple du grand roi oyo ezwami na sima ya maison communale ya Kalamu na Victoire Matonge pendant 5 jours mokoka kolo asopi ngolu na ye epai ya ba orateur oyo révérend pasteur Jean Bosco Kindomba oti ya Milulu pasteur Animbo Ngonseka Bakiselae Aninguya Animoto prophétesse Vanel Monka Bakisa révérente Julie Vanga pasteur Animbo Ngonguya alobi na yebisa bino ke ekozala na moment moko ya makasi ya mabondeli pe ya délivrance. Toutes les femmes dans la vie ont leur combat. Maman combat ezali mais na yebi que victoire pe ezali na kombo na Yesu Christo. Tu es combattu na ba myome, na ba kisse, na ba maladie belé, mais laisse-moi te dire, tikanga na yebisa yo, maman, victoire est assurée et certain. Yango nazo benga ba maman nyonso. Oza na posa victoire, ko kende na nganga te, ko kende ba sokola yo te, ko kende ke yaka na kombo na Yesu. Nzela la mwasi, nzamba pesi biso na nzela ya mwasi akoniata serpa. Et bongo bozwa ba chantre de l'Éternel. Le frère Moïse Matuta, frère Christian Mukuna, Maman Enis Manyanga, Yaboye, Jaja Nazanga, et bongo yo, Kozanga Teo, soyez le bien koya. Na selema bosengeli koyeba ke préfet lui Kabango ya Itemat Ndolo azali ko bengisa bandeko nyonso oyo batanga déjà 6e des humanités kasi bazwana nu diplôme d'état tetalatina a créé centre pour na autodidacte yango za ko banda de 17h à 20h. Tango ya koyekola esili nanu te yoka sango oyo
oyo na memeli bino bato nyonso oyo botanga déjà 6e des humanités kasi nanu bozwa diplôme d'état te itemat ndolo na ista batie na disposition na bino centre de formation ya ba autodidacte na domaine technique esengeli boyebake adresse eza kaka moko mpona kobima ingénieur ya solo itemat ista bazali na baformateur très qualifié na domaine technique nyonso lokola aviation civile, mécanique générale, électricité générale, électronique industrielle, radiotransmission et commutation, option ya construction P ezali na pointe. Pour na ba résultat ya ba examen d'état 2024-2025 préfet Kabangu alobaki toyebisa bino ke itemat ndolo ista basalaki 100% awa kutu bapesa bango kombo eratakate de 17h à 20h basali na bango etikalaka très disponible mpo na bino ntango ya koyekola esili nano te papa mama osalaka deja na domaine technique kasi nanu ozwa diplôme te leka na babiro ya itemat ista ozwa inscription na yo bokanisi esili tintin préfet Louis Kabangu atie lisusu mpo na bino centre de formation technique professionnelle pour ajustage, soudure, rebobinage, installation panneaux solaires, photovoltaïque, mécanique automobile, check automobile, diagnostic électronique des automobiles, installation bâtiment, froid, vidéosurveillance, électronique embarquée, informatique, bakisa cours ya anglais classique, anglais aéronautique, anglais d'affaires, pe cours ya français. Ezali ya koratete, formation rapide pour na 45 jours ya pamba, pe 90 jours pour na ba jour normal. Comment utile na société, yekola musala, adresse kaka moko itemat ista na commune ya Barumbu, tope obengi na numéro oyo ezali affiché na ba écran na biso. Soyez les bien koya. Potifa pesa potopoto kitoko ata oza mukolo okoki pe komela yango. Potifa encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Potifa. Soka ba mama nyonso batimbe ya Potifa potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Potifa. Potifa, protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Potifa, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ba ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana. Sukana mbimbi. Potifa, pro bébé pro. En tout cas, pour le journal, il y a mercredi 22 octobre 2025, yangoyo. Et comme il y a souka, on a zaki vraiment na esero makasa ko présenter les bino yango ceux qui va presser quand pesa. Merci na Nathalie Kaela Kapenda oyo azala ki na édition na montage pesi ma caméra tozaki na Fabrice Lundombi. Journal à peuple pour la peuple zaka supervisé et pas hérité ma pine bande ko botika na malam. Au revoir.